bonsoir, bon appétit na balandini sur la chaîne La Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, chaîne nanga, chaîne nayo, chaîne na bango balinganga pe dalela bino il y a des gars quand ba ko balinganga te, bon continuer toujours ko linganga parce que ben information mingi et les canaux Kinshasa et puis partout dans le monde, il faut que ça mène à kaka à la chaîne La Star TV, balobi pour s'abonner mobile, mais là on va boyer ba commune assez abonné na rouge, o azana na abonné te so pas cliquer a commis abonné na biso abandoza ba film na biso ba émission na biso ba actualité nyonso ezoli kana kati ya Kinshasa. Je dis déjà merci à mon caméraman Joël Yanga Nasima caméra ni nazo betanga bidili vraiment kitoko. Je dis encore merci à ma coordonnatrice Nancy Ngoldomote ma juste ma ya maman na Amy et Winner kuna kata melin il est pas au coordonné toujours kitoko. Mon partenaire officiel na maille l'Africain libre mon papouche depuis conventri balobi yone makambo depuis 2020 et na makambo na ba vana ngo veut dire et na makambo to ba bi année de voyage quoi, vous comprenez les câbles d'Assima. Voilà, merci lelo à Kinshasa tout ça la actualité moko oyo et ningisi Kinshasa oyo et bouger Kinshasa balobi ne ka to bouger balobi béton ne makambo. Béton c'est quoi? Balobaki o béton et sali makambo nango. Et comme il va tout le comme il béton non va tout comme ce qui ni donc bon en intégralité mais émission na biso ya lelo mbula makasi bete ki na kati ya République démocratique du Congo et sali makambo na kati ya béton fachi o yazo tonga banzela na biso a na Kinshasa na koloba mingi te bisunya mon caméraman nanga akile so nanu élément oyo totala yango biso na bino tout mona qu'est-ce qui s'est passé après kula o ebeta ki makasi na butu est-ce que musala ngo e bandai ko salama pendant ces une année to éviter to kotala ngona bino est-ce que évolution topé misalango et salamaki ndenge nini pombo le betaki et salami makambo salami totala ngo biso na bino après tozonga to sala analyse biso na bino saute mouton ya Pascal tala musala basala saute mouton ati béton la saute de mouton mais ati béton saute mouton bakoti na kati ta tolega tala saute mouton bat bazolela oh bebaye nini sisi moi bina vita kambe non mais papa m'a dit que c'est bien oh pouvoir nani après ça alors ya Martin Fayoul azo ni sangwe pa na ye soit pouvoir na yo ça musa peuple saute mouton saute mouton la saute mouton saute mouton oh elilingi ya bomba Tozongi, merci beaucoup mon caméraman na image kitoko oyo ucheli biso bana poto bana partout bino mo botali bomoni ndenge nini mbula e binywanga meli e nyoso meli e finyone meli batol na biso o bakanga kipo na usala musana na biso wana ezali nzela ya aéroport njili ezali ba masina banini esika nini oyo bakanga kipo na kusala misala na biso ya kusala ba makadam na biso o bazobenga ngo saute mouton oyo to bani koleka mituka bo netika pas la bino kuna kwa netika pas la bino kuna ba 001 Mr. Adolphe Modo donc biso peut moto comme la bino quoi donc mituka bazoleka ba boye mais voilà pendant ces une année je m'excuse pendant ces une année Mboule bêta qui n'est Kinshasa makasi depuis 3h du matin jusqu'au petit matin. Tout la moukaka boye tout le monde a batol et le mois qui na mon pépé veut dire makambu mabombama ni mononi bana partout bana kin bana poto bana mongola bana partout ba congolais tout ça bana ba diaspora pendant ces une année musala les autres salama teto éviter qu'est-ce qui se passe et zande bato bazo sala musala ba okende malembe. Point d'interrogation. Est-ce que ezande mongo et bimaki te comme il s'allait que les mango tozo ebate. Tandis que nzela wana lelo et comment la bambute
embouteillage lelo okoke kunda bato na ba nécropole okoke kunda bato na ba kinkole po bokende po bokoma c'est tout un problème. Embouteillage pas possible. Donc boye kokolongwa 12 heures po bokoma peut-être na ba cimetière bokoma ba 15 heures bolongwa kuna ba 15 heures bozokuta ba 19h20 plus ou moins 20 heures place nini oyo matanga ezalaki na bato balandaki bino na matanga bakei batikali komona su bino bozongi te moi peine de consolation bamérité bato bapanzani lobi na basali na biso tokoma ozwa ya babibende koma soki basali ka lever du corps basali remplacement ya deuil mosusu donc bayesi bino oyo bokende bopanzana oyo afamille bokutana na famille donc ekoma mbutu lelo kolanda bato na matanga po soki moto alandi na matanga ntonka baosala lever du corps bozopanzanaka wana bango bakenda babar bani donc bokutanaka mokolo mosusu oke na matanga kala ezalaka bongo te ezalaka bato bake vraiment cimetière na retour na bango baye mpe bayokuta bino bato oyo bolandaki bango kua mon cameraman jawelema bango te ndeni ka ezalaka bango baye bakuti mpenza bino bato bozela mais lelo na Kinshasa eza lisusu bongo te donc bato baye kolelisa yo baoyaka na butu donc so baye na moi baye na bango komela baye ba pourquoi parce que ntango bokokende nzela embouteillage eleki tellement makasi ke bokozonga retard bokokuta lisusu bato balandaki bino mpona kokonsole bino te voilà pourquoi parce que misala ezosalama te toyebi te point d'interrogation yango wana bato balobi bino moboyoki na baimage ndenge nini bato baza kolela na Kinshasa donc souffrance ekomi lisusu koleka dollar ekomi 17 200 donc so oza na 100 dollars oza na 172 000 francs soko ningo somba oyo ekosomba 175 000 francs donc makambo nyonso ekomi trop difficile na kati ya Kinshasa tozoyeba te banzela yango babiloko ebanda kouta baintérieur ekotaka lisusu te tozoyeba te souffrance ezozouta esika nini tovotaki oui peuple votaki oui budget mpe bimaki toyebi te gouvernement mpe ese esalama siko tozoyeba te changement ezokosalama te pourquoi bayebisa biso banzela bazotonga ezosala lan pourquoi mpona nini pendant une année mosala esalama bongo ndenge bomoni toyebi te ekosila après combien d'années nzela wana botala ndenge nzela wana ezalaka badiaspora kala mingi te awa bajuillet bakokita na Kinshasa baya kosala bavacance bakoleka nzela nini badimanche bakikole banini tokoleka wapi mituka donc banda bokangamaki bokosala 2 heures du temps na nzela otoki olembi omeli miyibi mpe balobi ngai eyo bino nde bozela embouteillage bozela biso mpe toyiba bazokotisa maboko bazokoyiba bachenete bazokoyiba batelefone donc tracasserie eleki tellement makasi na mboka na biso mo tozoyeba te tosala nini tokima totika mboka tozoyeba te ezalaki analyse oyo nasalaki entre biso na bino bato boya libanda boyeba nini ezoleka na kati ya République démocratique du Congo toza vraiment na kati ya chaudière tozokonyokoma na ndenge akosakana te biloko eza ya komata de plus en plus ozomata déjà lundi lelo toza samedi jeudi bamagasin efungolaki te basalaki grève batravailleur basalaki grève bamagasin nyonso na ville efungolaki te na zandu bamagasin efungolaki te basalaki te misala ezalaki te balobi mbongo bazokozwa mbongo convenablement te tozoyeba te qu'est-ce qui se passe ana grève esalamaki jeudi ville morte esalamaki bato batekaki te mais également vendredi tolamuki kaka un bonsoir boye descente sur terrain ya bourgmestre ya commune ya Kinshasa bien bajip bakomi kotumba bamesa ya bamama na oyo ya grand marché parce que nga namona commune ya Kinshasa nazali wana donc batumbi bamesa ya bamama na zandu na ndenge akosakana te itaga kato lowa wakadini mitraille donc so koti boleki obungi boleki batumbi bamesa ya bamama nyonso bourgmestre ye moko sur le terrain na la police batumbi milinga ezobima neti na filme siko toyebi te bamama wana azongaki ndako mwa kwanga ya bana mwa matembela bana aye lelo na ntongo boye mesa eza te plasa koteka eza te combien de bandako oyo lelo bakolia te lelo samedi mpo bamama na bango lelo bateki te mponga mo mpe naleki wana nakuti bamama batelemi bapapa batelemi place ya koteka eza te parce que lobi na bitu batumbaki bamesa nyonso toyebi te tosala nini tozokokende wapi
Tozo Kende, Wapi, mon pur vieux, Boketu premier. Oh, Pepe Nini, Voilà, donc voilà, tu continues toujours Koloba ensemble, Nabino, Tokolemba, Tikiango Yasika, Bota la Pepe, Bota la Pebiso. Vous n'avez pas de goma babitu maison silate boye pose silate boye qui la soma mawa fait congolais a voté qui poto zanaki même tozo bati to voté potonio comme modèle. Voilà, c'était l'analyse de Chati la Star TV o yonengi to baki eza actualité to robane ko laksa bino toujours à makambo o ezo koleka na réalité o ezo leka na mboka na biso to continuer toujours que copier sa bino d'information na ba image quelques images ya ba événement économique bino pe na mituna na bino botu na kabiso na numéro o ezali wana obengi otunyo bino mama kende biso côté sika boy toza wana ba ungu na bino to kende ko de la biso loko boy toza wana pour na bino to continuer toujours kokende. Moi je dis merci déjà à mon caméraman Joël Yanga derrière la caméra, merci pour l'image, merci aussi à ma coordonnatrice depuis maintenant hier aux coordonnées qui te remercie Andé Amael et l'Africain Libre, merci Natsala Kakanayo, merci aussi à M. 001 Adolphe Mbodo depuis State Babi, Yope Natsara Nayo, mais Osanga Mabe, mon papa, sur la terre, là, non, la terre, mais vu que Yolinga Tela la quoi. Merci beaucoup à mon big boss hors Nord, présent en guerre depuis State, Big Congo, référence TV. Pesa makambo, oza makambo. Quant à moi, je vous invite à continuer pour s'abonner. Vous avez toujours des informations, des images et tout quand il y a des autres. Si ça souffle l'image, il y a des bateaux balanda qui ont été les bandeli. On peut battre qui ont été. Bon, t'as la sous la souka comme ça. Donc, quand il y a des gens, on peut s'abonner. Bisous. Bye. Saute mouton, il y a Pascal. Tala Moussala Basala. Saute mouton. Béton. La saute des moutons, mais Fati béton, saute mouton. Batbako, tu n'as pas dit ça, les gars, là. Saute mouton. Batbazol est là. Oh, papa, l'île ah, moi, il a vite à camé. Saute mouton. Non, mais papa m'a dit que c'est bien. Oh, tu vois, Nani. Après ça, alors, il y a Martin Fayoul. Azon ne s'en va pas d'ailleurs. Soit pouvoir d'ailleurs, ça, Moussa Peuple. Saute mouton. Saute mouton. Oh, ele liga a bomba.